Monsieur, bonjour. Vous êtes devant le bureau du service à renseignement et au commissariat Yolo. Ok? Tu aurais retrouvé à tenu à officier supérieur, la grade à major. La grade à major, na tenu à biso à FARDC. La première bataillon. Vous ça se tenu aux autres en moi. Bon, à vrai dire, le côté a tenu la Kachamutuka, ouais. Après, ok, major. Est-ce que vous avez bien que va retrouver na morgue, na pété à major, na mapekana on a tenu à faire des airs. Je m'en ai les sous. Vous pouvez biso numéro na page. Page na série à pété na major voilà. Major plus. C'est le major plus non? Autant major c'est vrai. Autant major. C'est un téléphone. Autant major mais néanmoins que la titania pour y faire des airs. Ok, tout le monde qui obenga qui un monsieur comme ça, Azaki nani mais Arthur, Azanani. Azanani. Ok, monsieur Pius. On peut couper sa biso carte de service là yo. Monsieur Pius. Monsieur Pius. Mais sa biso carte de service na yo. Oh, la télé pété à major. Longa maboko, t'as la bien. T'as la bien. Mais ça biso page, na numéro. Page exacte. C'est que peut-être ça yote. Ok, est-ce que vous que na botala ou mabe ko ite à biso ko sema na mbeba o babengi port illégal des effets militaires. C'est pas comment major noté. Est-ce que vous êtes une gâteau ba kolo tenu wana. Ok? On a trouvé ma colo tenu on a plus insécurité avec les temps ils ont dégéré plus au colo na mboka. Donc ba tu vas quand on a mboka on va opposer ba acte jusque là ba ça ko banati. Et alors dans peu du temps on l'a tipété à major. OK, le quoi c'est que ba kangi aussi 6% ça va ça. Est-ce que bateau était dans le bateau chef de l'État? Et pourquoi ça l'a yoté? C'est ma réponse. Mais comment on a tenu, on me marque dans la police, on me marque dans le service de renseignement, mais apparemment, je m'excuse, mais c'est plus. Ok, je m'excuse, mais c'est plus. Mais apparemment, le mec au sein a des miables. Oui. Non, vous avez parlé ça que non, au sein a des miables. Bref, en eux que, au bien même un colonel a des miables avec son numéro, j'ai écrit ça dans PV. Oh, qui va interpeller. Comment le monsieur là, voyez, comment le monsieur là, oh, il colonel, il y a un major. C'est qu'il est aussi le faux colonel. Oui. Oui, j'ai mis aussi son numéro ici. C'est le colonel Arthur. Avant de venir Mbolo. Il y a vendu la Mbolo. Il y a vendu la Mbolo. Les solonés n'ont pas civil. Voyez que Olati Teni, aux anopes soldatés, donc aux civils au carré. Oh, tu attendre un bureau à plusieurs reprises au foutu ba manda. Kinga bona tena plus sur le terre comme machin. Vous avez un cas de l'électeur au vote. Mon biso ezali boye awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays naza pe original ya Lumbashi te siko bino l'état ba kondi ya mbore zoneni mpona deuxième zone ba soda bazwa kambongo te tokolia nini tokende koiba ube tokende wapi bozo la biso solution va faite to futa mape inane nazali sur place ba komenga mokanda désertion ezali bazo sande politique pour décourager ba soda biso ne ba soda manœuvre tokende wa lelo eza mu colonie lelo ezali mercredi lelo ezali lundi to uti na parade tozo tuna soda azana droit na devoir na ye lundi le 40e tozala kana salaire te tozali nde na RCA ration en argent ngana za si place o komenga désertion pona kima na kende wapi
mboka eza ya biso toye ko servir nation mboka na ye ko servir pays na nga na ko servir moto te lelo toza ozela biso solution ya mbongo na kati ya zone de défense lelo toza futa bato oyo bafuta makate po biso pe tozwa courage na ko sa musala na futa makate lelo toza le kate soda za la politique ya mboka te mais soda za na droit na devoir na ngai devoir na bino ya mboka na zo sala na kenda ka garde na sala ka parade na kenda bitumba boya ko futa biso ba mbongo na biso oyo bakomeli biso ba désertion na zone de défense pona ko luka ko tshela mokonza mboka poso habitabi soda bozo kotisa biso ba soda manœuvre na politique est-ce que biso toza na politique ou bien nga na za mobatela mboka nazo futa matin na za kazerne na mboka o lete meminga na mboka Lumbashi pona service mais nazo futa matin na kolia ni l'eau est déjà versée, on ne peut plus la ramasser. Je suis déjà né, même si la vie est dure. Même si tout va mal, je ne vais jamais abandonner. Même si je tombe 1000 fois, je vais encore essayer. La seule chose qui va m'empêcher de réessayer, c'est la mort. Mais s'il y a toujours la vie, il y a de l'espoir. Olingome lelisi mokonzi olingo efo Sebola umira na mutu papa. Ase shebango. Bosko balifan, bo alifanto. Boteka mona mako. Noso. Ase shebango. Beto boteka mona mako. Abeliwa. Jeja. Mokonzi welelisi si mokonzi ya. Mabeba sila ngabusha. Na le bende. Mais c'est la profiter. Ikamute. Mbala liboso na mona élection modèle oyo na mutu afana na le plan la famille a postulé. Oza lokuta. Oh, ndekola ngai. C'est question de photo ça pour nyoko la biso. Po yo na lupango wa famille bakatela ko fufu o postulé ndenge nini? Piaka. Ba piaka. Piaka. Mboka ndene zotamba makaka na lokuta. Président Lukuta, ba ministre Lukuta, ba sénateur Lukuta, ba parlementaire Lukuta, ba juge Lukuta, ba médecin Lukuta, ba tout nyonso Lukuta, tina derrière peuple. Et vous voulez que tout s'en sortir, tout s'en sortir. Serge, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Tout le monde na bureau na biso awa. Pour le temps premier ministre. Ozo réclamer. Problème oyo comme ça bureau ya renseignement zalibake pour na ba faux soda. Ouais. Soda oyo bola takeni na ndenge longo baniti. Ni formation ajuka tena ndako na bango la tsa mo sembola comme menacer population et joba bien population. Ndi tanki ngai soda na monique na botika bon tinde tutie mabo. Nde justice yemboko ay bandeni no sala na bureau ya ulenge o. Oui. Oyo zena ko sa ko ba mingi na moto ya mwana wa. Oyo chema boko ya azanani. Leo tumoni na kutala boye azali policier.
mais ndenge tolandeli procédure wana ekoliseki oyo avandi awa na kotala na elambo alati aza ati uniforme ya polisi mais na oyo eza na kati na ye aza civil tout fait. Ok, est-ce que Zamba les bosso mona ye ou bien au mona gaye déjà? Bon, oyo eza plusieurs akutana na talisa plus de 2 fois nde aluka na ete ndenge namoni que jamais akotika population nyoko amande kotie maboko. Ah ok. Le mona déjà mba les bosso ya mibale pe oya misato. Au troisième fois. Oui. Ok, si vous réclamez nini oya suka oyo goloba pour te bisa bakonzi. La suite ezaka ke biso tolomba te bango te tosaka mosala oyo biso tolapanda mais jamais tayi le Congo tolandela soldat policier nyonso oyo aza kuluna oyo aza na mosala na ye mabe abongo na nsima la polise afingisa la polise nde biso totie maboko mpona nga loba nanga suka yango wana. Ok, merci. Donc bango nde bato bazo nyoko la population. Oui. Ba faux soldat. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye,